Bonjour, bonsoir, balandinyo, soit des shows d'Enar TV. Merci, naba onyo so bazolanda des shows d'Enar TV. Soko landinga lelo, n'hésitez pas s'abonner sur notre chaîne des shows d'Enar TV au talaba réalité. Tu es na sujet moko ezako pelasiko. Quel est maintenant le problème? Mike Kalambay, Peniel, Cédric Kaembe. Moi si moko mibale. Pourquoi na lobi bongo zala branché na pesa yo détail. Mais avant to que na détail na fungole lio parenthèse moko rapidement. Pour la parenthèse, on des osala batu ba comprendre na tout niboy. Pour na nini congolais soka boy mwasi, il faut kaka anuir vie na ye. C'est ça. Première question na ingina ye banakati. Pour na nini ba congolais soki ba kabwani baninga ko tika na nakati ya kimiate kaka moko il faut luka a baby sa vie ya mususu. Surtout plus mibale ya ba congolais, j'insiste, soka boy mwasi akoluka kaka anuir vie ya mwana mwasi wana. C'est-à-dire, moi, si on a abongate, moi, si on a abala lisuste, pourquoi? Pourquoi qu'on a mutema mabe abongo? Na kangi parenthèse, pourquoi na pesi parenthèse, on n'a pas aucun de comprendre ni na oke lo banakati. Toke na détail. Na regretté mingi comme on a ba réaction, il y a Cédric Kaembe qui a Mike Kalambay, biloko azolo bana internet. Et ça la passe mingi. Mais ngana ko yebiso que je confirme, na ko yebiso que je confirme que Mike Kalambay a mérité qu'on a la homme de diété. Mike Kalambay ne sert pas Dieu. Ça, moi, je le confirme. Ça n'engage que moi. Je le confirme, moi. Pourquoi na lobi ndengwana? Comment on a ba réaction à Cédric? Biloko Cédric a sur le internet. Et ça, li ma wa passe na sonne. Tout le monde a qui vidéo ya Cédric et Bimaki mutakalize. Bon, mon a qui ango Cédric azo bina ndenge ba botaye. Azo bina bulumbu. Ba réaction à Cédric et zanini par rapport à la vidéo wana. Cédric a lobi boye. Vidéo wana ebimaki ndenge nini abandaki kolala na Peniel. Bazalaki na Peniel na kati ya esika wana na kati ya ndako wana ndenge abandaki kobina mulumbu mutakala. Mutu abandaki ko filmer Cédric ezalaki Peniel. Wana selon Cédric azopesa témoignage à l'internet. Maintenant olingana lobabwe. Soki Cédric akoya kosala ba réaction ya bongo. Biso to mona Cédric te to mona directement c'est Mike Kalambay. C'est-à-dire Mike Kalambay azoluka toujours à tomber, ou bien, comment dirais-je, Mike Kalambay azoluka toujours raison la plus forte pour dire que aboyi Peniel, parce que Peniel a sa mouboulou, parce que ceux qui te l'ont dit, Mambi Liboso, Peniel a sa mouboulou, Peniel a sa ndumba, abangaka Mike Kalambay te, aebi kolamba te, azala qui traité de tous les mots. Mais par contre, tu vas comprendre que Mike Kalambay a sa très fautif, n'a qu'à problème. Mike Kalambay a sa comportement sauvage. Toko lo bandengwana. So ito comme on a Cédric Kitoko, nani Cédric Kaembe pardon, Cédric Kaembe a réagir de la sorte. Il y a koloba sotis pour na Peniel ezo sala mawa pasi na son et la kisi penza que famille o ya ba Mike Kalambay baza famille moko malamu te, baza famille moko baza na mulimo ya impudicité. Et par contre bazo benga Cédric Ibodo. Oyebi Ibodo ngio laksani ni mutu na ekobo. Et puis, combo ya Ibodo, et bien, on appelle ça combo ya Ibodo. Mike Kalambay, on appelle ça Cédric Kaembe, combo ya Ibodo. Ibodo, nde Cédric Leki ya Kalambay. On appelle ça Cédric combo ya Ibodo, Mike Kalambay. Ibodo, n'yo là que ça mutuna e kobo. Nous, on est là. Voilà. C'est-à-dire, na Mike Kalambay, na Cédric, yana Leki, batuna e kobo. C'est-à-dire, par après, tu bandi ko mona que Mike Kalambay a bandi ko luka a influencé Cédric. A kota na kati ya makambo po balatisa Peniel bêtise. Kolobake Cédric ti mutakala na ye bimaki ndenga banda ko coucher na mwasi na salaki ba vidéo o eleki na loba iboy. Cédric azaki na joie ya esengo. Ya ndenga banda ko bimana mwasi esika azalaki nde banda ko bina après avoir fait ses bêtises na mwasi o azalaki na wana o ya filmaki nde salaki abina Alexa Nzoto na ye mayeba kitege lelo bimana poisse. Lelo Cédric a ke lobake mutu o babanda ko lala na ina kati ya vidéo wana o ya filma ki Cédric po bomona vidéo ya Cédric ya mutakala c'est Peniel mais c'est horrible yaya pour na ni bongo sam sa Peniel tina degré ya boyi boko tika mona batute akende na vie na ye soki boboyi botika ke na vie na ye tranquillement pourquoi bolinga bo nuire Peniel jusqu'au bout de la sorte moi sur lokola Mike Kalambay lokola boy Mike Kalambay c'est-à-dire bolingi te Peniel la kendo continuer vie na ye dans les calmes bolinga Peniel à souffrir
yango na tuna question na bandel pona nini ba congolais biso mibale ba congolais soko boyi mwasi okolukaka ko nuire ye mwasi wana bala lisusu te balinga lisusu c'est-à-dire okolukaka ko baby sa vie na jusqu'au bout. C'est quel cœur toza nango mutema nini toza nango, c'est quelle foi. Comment on a Cédric aleki na ba internet alobi que non pourquoi ya bimaki na penyel alobi ezaki na journée moko penyel abimaki le soir akenda ko kuta na mobile mususu. C'est-à-dire akenda osala kindumba. Yango wana en clair penyel abimaki akesala kindumba. Kozonga zongaki Cédric atimbelaki ki auti kindumba pa mobile mususu parce qu'abimaki butu aye kozonga vers les heures du matin. Cédric a surprendre ye. On a penyel era zongaki ezaki ba heure tardive, ba heure du matin. Penyel akomaki na panique ya komona ke Cédric amoni ndenga auti buzoba. Cédric alobi boye sur cet effet là Penyel a séduire ye yango Penyel akoisaki ye na Penyel butu o ba filmaki ye mutakala abandaki ko coucher na Penyel. Voilà biloko Cédric alobi, c'est-à-dire moi si a Mike Kalambai Penyel abimana Kalambai mobali na ye alala pena Cédric leki ya Mike Kalambai, c'est-à-dire moi si moko Penyel azolala na yaya moi si moko Penyel azolala na leki. C'est-à-dire Penyel alala na Mike Kalambai, alala na Cédric. Mais moi je dirais c'est faux et archi faux. C'est faux. Botika ko nuire vie à moi na moi si boy. Botika ko beb sa vie à Penyel. Et ça bien te bloqué bozo ça là. C'est-à-dire Mike Kalambai nga nazo continuer ko yebsa o yaya na musique il faut tika ko beta. Pour dire que serviteur de Dieu entre guillemets wana kutu tika pour la Bible Mike Kalambai il faut abandonner la Bible. Il faut jamais toucher la Bible. Tu n'es pas sérieux, tu es un aventurier, un escroc total. Mike Kalambai, débarrasse-toi de la Bible pour sauver ta vie. Banganzambe tozala sincère to banganzambe. Et ça bien te. Cédric, biloko zolo bapona Penyel yaya to timbeli na biso bino to ebi déjà jar na bino ici monani nzambe abimisi bino libanda. Dire que olala na Penyel ou ne pas dire que olala na Penyel, ça dit absolument rien, ça n'a pas d'impact. Et mon ami déjà que vous avez complot, vous avez complicité entre Yona Mike Kalambai pour vous nuire Penyel. Et ça vous avez idiotie. Vous avez idiotie. C'est-à-dire Cédric a confirmé dans la vidéo à l'internet pour dire que Mouta filma qui est n'engazaki Moutakala on a c'est Penyel. Donc Boutouana oba filmé Moutakala et ça qui Penyel bandé kola la na. Moi na moi sur boyo kaolo banambe to azo filmé Cédric c'était Penyel. C'est horrible. Pourquoi qu'on nuire vie à moi na moi si tina niveau à souka boy? Pourquoi bolingo bebe sakaka vie à Penyel? Biso to kanisa que Penyel azaï mabe non. Or que tu veux comprendre que Penyel aza mabe c'est Mike Kalambai qui est mauvais. Mike Kalambai aza mabe. Mike Kalambai aza escroc. Ezaka apona Penyel te mais Mike Kalambai a lelisi basi ebele. A lelisi ba fille ebele yaya. Des choses d'Enar TV ni pour ni contre. Rouge comme rouge. Noir comme noir, nous on est là. Voilà notre ambition sur des choses d'Enar TV, des choses d'Enar TV au centre. Voilà, nous on est là. Et ça dit bien te, oh famille nino, famille aba ekobiste. Famille aba ekobiste, Mike Kalambai ekobiste, Cédric ekobiste, Yvette ekobiste. Bango tout famille mumba ekobo na ekobo, famille ya ekobo. Nkolonde asali ke babi misabino libanda to eba misala na bino. Mais le loso Cédric ok vanda na ba internet pour dire que non yo olala na Penyel. Mais oyebi ke bosali cop moko ya bana mike sopi bino. Et sopi bino et monani penda que non et sopi bino. C'est-à-dire Mike Kalambai a qui derrière Cédric pour dire que non Cédric allait dire à l'internet yo olala na Penyel, voilà la raison pour laquelle ngana okiko zongi la Penyel te, voilà la raison pour laquelle na boyi Penyel pour Penyel la zandumba, Penyel la bando bimana mibali belé jusqu'à niveau kabimina de kinanga Cédric, c'est ce que vous voulez créer comme histoire. C'est ce que vous voulez faire comme montage derrière Penyel. Mais ça li bien te et sopi bino yaya. Et ça li sonne. Cédric azola na mwasi ba filmer Mutakala Bundumba. Il y a soi-disant un frère Kindumba auquel na montagne na ba Bible. Na ba nzete au matin na montagne na ba Bible na nzete nzoka yaya oza vrai kobiste. Oza mutu na ekobo ya suka. Bino bo bebisi ba vie ya ba sœur ebele na église. Yona Mike Kalambai bo bebisi ba vie ya sœur ya ba sœur ebele na église. Bo bebisi ba fille na ba église combien na kati ya Kinshasa wana ebele lelo tale bela ba témoignage Jésus bima.
contre Mike Kalambay. Mais moi, je vais dire ceci. Mike Kalambay, il faut le laisser avec la Bible. Bossana Likamba Bible. Il ne faut pas dire que tu seras un homme de Dieu ou encore tu es un homme de Dieu ou encore tu vas servir Dieu par les... Ça ne te convient pas, même pas et non plus jamais. Même pour chanter Mike Kalambay, il faut arrêter de chanter. Il faut arrêter parce que la chanson na bino wana eza sous na sens te. La chanson na bino ya mokili. La chanson ya ténèbres besoin ya koembela ba tout comprendre bino ça sert à rien, il faut arrêter. Pour nous kozamute mabeti na degraboy. Boloba ki penyel ndumba, penyel aebolamba te, abanga amibali te, soki pe abanga amobali te, mais na suka nango bozui raison te. Mike Kalambay obimi na écran pour ya kosenga pardon moko bidon, pardon moko non fondé. Pardon moko, un pardon malade. Un pardon malade qui n'a même pas eu le sens devant les gens. Au moins, non, bon, Cédric va dire maintenant à l'internet que non, tu as couché avec Penyel pour épée sanga ba raison de la sorte qu'il a continué ba chemin on a pour ça au sala. Non. Tu si tu comprendre que bino na boyebo l'action mi bal 20 ya Penyel, ça n'a pas encore d'impact. Et qu'on soit impact mon côté il y aura aucun impact à ta boyeli biso mi bal 20 au Penyel la bimana bango. Yaya to comprendre que bino boza ya nzambe te. Ce qui est là, il faut laisser avec la Bible. Mike Kalambay abandonne la Bible. Sois tranquille. Kendo kota en église vanda na bambeta ma bolongo. Senga nzambe pardon. Yako senga moi sinon pardon. Senga mokili pardon. Ça sera mieux. C'est tout ce que tu peux faire. Au lieu de monter des films derrière Penyel. Et Zalakate. Au lieu d'envoyer même ton petit frère pour dire qu'il a couché na Penyel. Juste pour nuire Penyel. Pour que Mike Kalambay ose raison. Mais raison na ose wakara sensité. Réseaux sociaux sensibles, ou va comportement nino tout ce monde aboué. Et puis est-ce que ce que vous avez vrai, Cédric Azalé qui a Mike Kalambay, est-ce qu'il peut vraiment venir dire ce genre de choses à l'internet que non, je sais que mon frère Mike Kalambay sera choqué, mais obligé à kolobango que non, muta filma inga onezaki Penyel, na bimana Penyel, tina zaye mutakala tuandola la na Penyel. Donc esengo ya ekobo oya bande ko sauter ninga zo binezaki ekobo ya sala kina Penyel. Ah boni. Bomo na biso bazoba na bino tonde nini. Bozo mona biso bazoba tonde nini yaya. Ba vrai kinwa ndenge to vande aboko lekela biso ne lokotin, yaya copie na bino est reversé. Et sopi bino na yo Cédric, na yo Mike Kalambay et sopi bino yaya. To yebeli bino yoka. Ba mama bo fungola nde miso. Bomona batabo emisa na bango ndenge zo bima libanda bo kende lisusu pene na bango te bo lâcher bango. Ils ne sont pas dédiés, c'est ça la question. C'est ça la question. Mike Kalambay a luki ba raison nyonso ya kokose la Penyel ba makambo, ya kokose la Penyel ba problème mais simbité. Aye ko senga pardon bidon, pardon qui n'a pas de sens. Un pardon malade qui n'a pas eu le sens devant le monde. Batu ba zomele, batu ba humilier Mike Kalambay. Azongi habite to beta prise à souka Cédric bima na internet. Loba ke yo lala kina Penyel pour épée sanga raison que Yakoboya et pour épée sanga raison Yakoloba ki na boyi Penyel non yaya. Ba comportement na yo monani déjà libanda. Penyel a un problème na binoté, Penyel a zandumbate, Penyel a za mwasi ya bien, a za mwasi kitoko. Botika ya continue vie, oya ko sepela na Penyel a bala Penyel, botika Penyel a za la tranquille yaya. Quelque chose à Mike Kalambay, ce que tu as s'attaquer na yo, c'est parce que tu es un lion qui est venu se cacher derrière la Bible et tu n'es pas un agneau. Voilà pourquoi biso tu as s'attaquer na yo. Nous c'est la Bible. Biso to boyinde yo telemasima Bible pour qu'on eza lilobanzambe c'est Dieu. To boyi yo nkoi okende ko bomba na sima Bible pour nous arracher la vie. C'est ça. To boyi yo lion kende bomba na sima Bible pour nous dévorer. C'est ça voilà pourquoi tu as dénoncé yo Mike Kalambay. Et ça li bien te yaya. Leki Mike Kalambay alobake ya lala na Penyel, mutabimisi video ya mutakala na eza Penyel, butu wana oya lala na mwasi yazo filmer ce Penyel. Faux et archi faux. Bondi mangote. Bato ba mitema mabe, famille moko mutema mabe. Balinga ba baby sa vie ya mwasi o bango bazalaki na eza bien te aza mwasi boboti na ebana. Ana bana bino. À quoi sert boluka ko détruire yetina suka? Et ça li bien te sopi bino. Et sopi yo Mike Kalambay. Tina niveau tinda leki no mobali alobaki abimana mwasi na yo. Et Cédric pazo ya kokosa ke non azolo bakaka soki pende ko choquer frère nanga alimbisanga kaka tiens yo kasi so ezali likambo solo Cédric anga yo lobango ndengo wana. Et ça bien te à quoi sert tout ça? À quoi sert tout ça? Na nyonso to nga to loba nini ya nzamba bimisi misana na bango libanda eko simba isuste. Nyonso e baby.
Mike Kalambai ne sert pas Dieu. Musique azoemba ya lokuta, musique ya diable, musique ya mokili. Bazoemba bolingo, bazoemba diable, bazoemba ténèbres. Et loro moko eza sous na kati ya musique na bango te. Na ye na Gege Moïse Mbie, la même chose. Bolongwa na bango, mon peuple périt manque de connaissances. Bozana matoi me bozo kate, bozana misu bozo mona te. Nous on est là. Nazo loba mwana mingi po bo comprendre. Ba mama bozwa mayele. Ba ser bozwa mayele batwana baza ya nzambe te botika bango musika na bino, c'est-à-dire bo libérer bango bo longwa pembeni na bango et sopi et sali bien te pour nani koluka ko bebisa vie ya mwana mwasi tina suka obeti lokola nyama peno bomaye ozokisi obeti osali ndengo lingaki batu batali batu balobi eleki nango et komi subolo baki alala ki suna leki ya Mike Kalambai ya boni tokomi wapi. Tokomi wa boni ki motema mabebu ya koluka kako bebi sa vie ya mwana mwasi wana boko tigeta tika na tranquillement ya bosa ni binoti bo banga ni po ninga bimisa ba vérité mususu kuna na ba sitio ya okendelo ba makam na bino me bo bangelo gote eza makambo sala ki Mike Kalambai eza makambo yo sala ki na penyel bo remonter ba film ti bolembi to suite to comprendre bino ata bo bimisi mibali ya penyel 30 et aux un impact te to suite to ebi blo ni boninga bo sala to ebi film boninga bo sala pona oluka raison. Et ça lui m'a pas na soni ya tala mambo ezokende na internet angwana tala mambo ezobima pona Mike Kalambai angwana na minute oyo leki ya Mike Kalambai vidéo o circula ki ya mutakala ya Cédric obozo yo kawana Cédric o yepende moko bato basimbi bible me kati na lokuta ba photo na ngomba azosambela ba jeune na lokuta bazo sala photo na vidéo na ebimi azobina mutakala après avoir couché na mwasi bazolala na mwasi atelemi azobina ndenge babota ye. Les lois du vidéo wana lobini mutabimsi vidéo wana penyel bande kulala na penyel moi sur azana zo filmer ezaki penyel boni buzo babo ijosi aya ijosi Mike Kalambai tu n'es pas de Dieu Mike Kalambai tu es menteur to sito yebio makamno nyo sous libanda olingi na yebisa yo nini c'est ça la vérité rien que la vérité des choses d'Enar TV rien que la vérité nous on est là olingi na yebiso nini c'est ça la vérité yaya c'est ça yo olingi na yebiso nini et salimawa. Et quand moi singa na omona Cédric oyo ka ndo moi na tie photo na na likolo avant ta la vidéo nde ye wana Cédric Kayembe o bazoloba leki ya Mike Kalambai bango tu ba aventurier bango tu ba écobiste c'est-à-dire bato ba kosi ba mama trop mais le loso to sala ba émission bo eza poto lamusa ba mama mayele parce que ba mama ba bimi victime na ba force église nyonso ebimi na mokili surtout na RDC ba mama na biso ba sœur na biso ba bimi ba victime boche bango bazemi na kati ya église bobotisi bango bana na kati ya ba église bosundoli bango bozosaka na bango mama mwana tina oya suka et ça sala bien te voilà pourquoi nous on est là biso tozana ka pona ko dénoncer bango pona ko bimisa bango libanda pe to kolemba te ba mama balobi des choses d'Enar TV zoa pasolaye voilà nous on est là yoka. Sur une information vraie, numéro des shows d'Enar TV, on a gravé yaya. Tinda la biso ba audio, tinda ba photo, tinda ba vidéo, benganga na WhatsApp, pesanga ba information vraie. Tolobe na des shows d'Enar TV. Kobo sanate, partagez émission o so aussi sika kotala. Partagez yaya, partagez na WhatsApp, Messenger, Facebook, boaka côté nyo solingi, to alerter mo kilipo na ba faux serviteur o ba e komi kosa disima ya Bible, pona ko lia biso ba mbongo, pona ko sente basi na biso, pona ko sente ba na biso, pona ko panza mabota. Voilà pourquoi biso to ya ko dénoncer bango. Bazo tozo dénoncer bango. Balingi ba mama na église, balingi ba na biso abasi, balingi basi na biso bache ba na biso bazemi, balongoli ba na biso bazemi, bache basi na biso bazemi, balongoli basi na biso bazemi. Et ça la bien te ba faux serviteur. Ba oya nzambe ba osala biloko te me ba escronde ba yemingi na sima Bible. Ba Mike Kalambai wana nani abenye na sima ya Bible mutute. Abandika na musique bo comprendre que non na sima Bible mbongo eza ya bien vie facile, yepe amikoti ici. Soi-disant, entre guillemets, les lois benga ma pasteur, non, il y a les catins, tout tika ba maman tranquille, tout tika ma bota baninga tranquille, et que ça la bien. Voilà dossier zawana yangwana, oyezo pela na minute yangwana, ba bimisi verso ya sika ya koloba ke non, Cédric pe akusha na penyel. Wana nyo sezani ni Mike Kalambai atindi Cédric aloba ndengwana, po Mike Kalambai azwa raison ya koloba ke non, na loba ki ke non, penyel azandumba, abande ko bimana mibali misusu. Voilà jusqu'à niveau que les qui n'ont mobile et comme ça secret que Allah na penyel. Or c'est une fausse information. Montage. Bato en kento, bato mitema mabe boko yanga noa, botika mwana bato tranquille, botika penyel à vivre za moi sikito kwa za na aju a mérita balaza na mobile.
Bino boke na chemin na bino botika penyel na chemin na et nous on est là Desho Denar TV au centre ni pour ni contre. Et Zala qui est bino humble serviteur, l'homme de bonne foi, Zala branché. Merci, ciao.